Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Pape François Azelami a na ville province ya Kinshasa mikolo ezali koya obisika wapi akoya kokutana na chef de l'État sur invitation ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo ya kosala skal a na Kinshasa pe akokome la population ya Goma bisika wapi makambo ya mabebele esalemaki mikolo eleki journée ya lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de la vie sauvage nini penza ebombani na kati ya mokolo ya lelo ba détail tout de suite na édition ya biso lelo na zane sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote édition lelo bandi tikato fongolango na sango oyo Pape François Azelami awa na République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain bisika pakoya ko répondre na invitation ya chef de l'État pe akoya ko bénir pembeni awa mboka na biso sur le plan spirituel na likambetali ba guerre pe banzala bongo na bongo image pe commentaire. Pape François a kosala voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain. Annonce yango ezalaki faite officiellement jeudi 3 mars yalelo 2022. L'annonce apostolique au cours d'un point de presse au esalemaki na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mokuse. Durant voyage na ye numéro 1 ya église catholique akoya na Kinshasa, capitale ya RDC, akokende na ville ya Goma na Nord Kivu. Akoya ko répondre à l'invitation à chef de l'État pe ba évêque il y a deux pays. Le pape François a effectué voyage moko apostolique awa na RDC payé akokatisa na ngambo ya Goma pona kotala ko visiter ba nyonso ba komela makama. Donc souligner awa que visite ya pape François ekozala visite esalemi après 37 ans wapi bisika pape Jean-Paul ayaka na Congo Kinshasa. Donc il faut que bossa na te que outre République démocratique du Congo, souverain pontife a se rendre à Soudan du Sud. D'après Vatican, Pape François a kokokisa posa na ye o a manifesté ou tatango molai ya ko visiter deux pays africains très éprouvés na ba armée topé na ba guerre na ba violence oyo sika ya koya ko poser ba geste concret ya proximité spirituelle pe matérielle ye akoya pe pona ko sambela pona mboka Congo enfin que kinya ezonga eza moko ya balipamboli ekoya na mboka Congo na 2022 boye itope visite ya Pape François o akokoma mikolo ezali koya affaire ango esali kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout ba professeur ba suspendre grève bandimi kozonge la mosala na bango yango ezalaki selon communiqué au bapulia ki lobby eleki communiqué ya banque syndicale ya enseignant balobaki nini bolanda. À travers communiqué conjoint entre BAC gouvernemental et BAC syndical rendu public mercredi 2 mars dernier, le réseau y a l'association de professeurs y a l'université et l'institut supérieur y a Congo a décidé qu'on suspendre grève déclenchée ou le 5 janvier dernier. Décision yango ezali suite y a volonté exprimée au nom y a gouvernement na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ya ko répondre de manière positive na ba revendication ya ba professeur o ezali ko amorcer mokolo ya lelo processus ya suspension ya perte de pouvoir d'achat conformément ya premier alinéa ya article 2 ya protocole d'accord du 14 février 2022 et lancement officiel des travaux de la commission paritaire ya lundi 7 mars 2022. En conséquence bango ba décidé ko suspendre grève na bango décrété Outa le 5 janvier 2022 p na communiqué ango et porté qui signature ya ministre et enseignement supérieur pe universitaire Moïdo Nzangi pe ya professeur coordonnateur ya lisanga ya ba professeur suspension ya grève ya ba professeur ezali matérialisation ya compromis trouvé un jour avant bac gouvernemental pe bac syndical basangana nyonso batalisi ke bango bakozonga kosala mosala à condition que le gouvernement ait en charge pe et ça la nyonso o elaka ki bango pour que bana batanga malamu pe
ba professeur, ba corps académique, pe bon la bongo va se sentir à l'aise. Kinshasa et l'équipe partout. Règlement intérieur ya Seni a déclaré conforme à la constitution selon arrêt au cours constitutionnel à Landa qui mokolo alobi eleki nini penze lekana ki kuna bola. Cour constitutionnel a déclaré conforme à la constitution et la République démocratique du Congo, règlement intérieur et la commission électorale nationale indépendante, Seni la Mokose. Arrêt à cour et en qui rendu mardi 1er mars 2022 après audience publique au Salemaki suite il y a saisine il y a centrale électorale introduite la date il y a le 16 février dernier. Selon premier vice-président Yasseni Bienvenu Ilunga, qui présente l'audience du jour. Exercice est obligatoire pour un bon fonctionnement Yasseni aux institutions d'appui à la démocratie a besoin de textes réglementaires. Organisation peut fonctionnement et Yasseni et Zali régi na ba texte au Seigneur la conforme à la constitution mboka na biso s'agit bongo na règlement intérieur au zalaka adopté na plénière bango ba kotisaka yango na niveau ya cour constitutionnelle pe le cours à rendre arinaye pour déclarer règlement intérieur ya Seni conforme na loi ndenge aloba kito noté à que yambo ya kozala transmis na cour constitutionnelle règlement intérieur ezalaki visité le 10 février dernier l'assemblée plénière ya Seni. Après étape wana cour constitutionnelle Seni azali kozela notification ya réango et kozala publié na journal officiel. Dossier yango etikali bongo à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka ma partout sombalia po eza na vitamine plus kaskobo sana tetala bien logo ya Baltesco ezala wana po yango nde ezali vraiment ya malonga pour na bonne santé ya libota moyemba. Bayeli susu bango banani société Baltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Baltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Baltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Baltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Baltesco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Baltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Baltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout.
Limité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue qu'à Sénégal. Awa, toujours proposé, bino, toujours, information vraie, peu vérifiable. To, la Kissi, bino, a extrait émission qui est politique. Ils ont déjà en ligne la chaîne. Kobo, sanate, ko visiter, Kassimini, mingi, partage, kabalien, pour ça bien. Biso bayi politique soki lelo agir ekoti na kati to bandi ko gérer mboko ezande pona koya ko salela mboka ni ko loba to ende ko salela population to ekomi salela te yango nde elakisaka ke mboka moko ezali na bayi politique ko baza mature yango nde elakisaka ke mboka oyo bayi ko benga biso un état dans le sens péjoratif. C'est parce qu'il y a des politiques qui deviennent des animateurs des institutions et qui amènent à bon escient ces institutions-là au profit de la population. Surtout que vous êtes jeune, on s'est dit que renouvellement de la classe politique, mais à la fin, lorsque les gens ont continué à Moussala, au moins on peut s'enrichir, on dirait le système de pensée a changé, mais bon, en tout cas, tout qui est et en tout cas, on a eu c'est le moment où on a un intox. On est ensemble mais on n'est pas mélangé. Nous sommes unis mais on n'est pas uniforme. Dans les cas généraux, il existe une exception. Vous savez comment agir pour les changements. Bien évidemment, on va le prouver quand on va adhérer, quand on va accéder au pouvoir. Beaucoup de gens que il y a un repenser leadership. Donc c'est-à-dire que toi il y a un leadership moroboué ou et comme ma biano na mituna ya ba congolais yango wana nde tozui mbela ya kosala parti politique agir tozangi makambo kosala te mais to koti na politique bo et puis tozui ba responsabilité pour tozana souci ya bana mboka tozana souci mboka kende liboso yango c'est la raison d'être de notre parti agir yango mon mbala moko na boyo lo ba jeune système de pensée changer tété échanger na agir. Tout bien les bandeli que Mokilezo célébrer journée mondiale de la vie sauvage. Pourquoi vie sauvage? Importance na yango na nature topé na humanité zanini bolanda. Le 3 mars, il y a chaque année Mokile célèbre la journée mondiale de la vie sauvage. Vie sauvage, ezali certes, vie moko grave peu dangereux, mais yango ezali ensemble, ba menace ezali ko présenter une occasion à journée à l'élo, journée mondiale de la vie sauvage. Ezali journée oyo ezali instituée na ONU, journée yango ezali occasion idéale ya ko célébrer toute forme ya force flore sauvage, beauté na mango pe ba diversité, sensibiliser l'humanité, ya combattre la nature, et comme ma quotidiennement, l'olenge kani ko épargner nature na ba destruction. Journée ezali bongo pour la bite, ya ko insister sur nécessité, ya ko intensifier lutte contre prédateurs humains ou azali bongo ko bebisa ba forêt, pe ko boma ba nyama, pe ba espèce mosusu sauvage na ko fournissaka occasion ya ko réfléchir sur répercussions économiques, environnementales et sociales o ezali ko générer na ko bebisaka nature moto likolo ya ko luka modernisation azali ko bebisa nature alors que vie sauvage top espace sauvage ezali moko ya espace ezali très important na nature que bazamba bibwele pe banyama bazali na kati ezali ko battre la équilibre social pe ko battre la biodiversité na kati ya mokili na biso pona mokili oyo nzambe akelaka kaka bato te akelaka pe banyama akelaka faune akelaka flore akelaka espace sauvage wapi bisika ba plantes pe ba animaux sauvages d'une manière équitable bazali ko vivre à long terme pe bazali ko battre la beauté en nature ezali journée ko relever ba défi environnement pe ko luka ndenge ni moto a se discipliner na koyebaka que nature ezali toujours élément etambola kana moto sans nature moto ko vivre te ezali moko il y a ba prise de conscience au mokola lelo ememi Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition le 3 mars 2022 on a ça qui ne s'est pas représenté les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle de Saki Mosaki Toko Nasima caméra pe régie et si mama qui na Timothée KMB supervision qui hérité du congé toujours la coordination en grand lieu de communication to côté déjà na mois de mars ba maman tolinga bino mingi to tombeli bino moi et la mutika ete ba mama dondo akasi bo sala makamba malonga oyo komema ba valeur na kati ya société na biso ngana bino to kutana très prochainement associé à ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle kimia pesengo na mabota na bino bye.
magazine sana biso magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino